akosi nei nakosi yote ukubomanga iko yo kubomanga ti ukubomanga kwa boso za plaki za solo uko sani ningana suba na bilambao na bisumbe na pe kokufa sema pakana ngaba mo bayeba tange yera na makindoki makasi ate wanza kana tanga kalao mikwa lelo kindoki bonza la societe eza la societe mikwa lelo yo obo mangai cho olibe no bomanga yo mais noko docteur mutapata tanga mais vous honnête na yo qui te devient très dangereux papa Charpentier tuza pa makasi na mboga na biswao msiba hii ndio ngokunda banzoto wewe kufi tutazika vipi sasa tokosola ngo ilongo tujadiliane sababu balali shaka kubwa wewe mwenyewe umeshuhudia ndani ya muda mchache oza témoin ya makambozo salama na tamukie tomoni pe toziba information tokosola sala nini maana mimi nikaona mwenyekiti wangu tokosola ndenge ni tokokundela bajoyo lakini sasa tosa esa réunion batamboka nyonso sawa ili yue ni nini tunafanya kwa sababu sasa ilishakuwa janga la kijiji sio la mtu mmoja inabidi wana mama lazima mangu danger baluki tela papa Charpentier papa Menizie ko kimate bando ko Menizie na pele lola lidia na mboko iboki mate Charpentier papa Menizie ko kimate azala mutu bapona za lola sage ya mboka na bango ita pesa ba solution ba problème problème sani ndeko nangazo kufaka kuna tout ça c'est réunion tout ça besoin solution kulila te biso nyo tozana problème kama moko na ndio tuko tunajadili hapa mwenyekiti mimi naona kilicho usipele meli bango eko mla pe biso to sasa réunion pena lombangu pinza tumeshasema to sasa réunion lombangu tujadili hili swala tuzidi kuchelewa sasa sikiliza yoga tutakuwa na kikao cha pamoja to sasa réunion mboga za pena salite eza très dangereux hapa kijijini pamechafuka tena pabaya mno ndugu yangu nikesi ya kuvumilia tuangalie nini zala patient tozo ni solution ko lele ko pesa solution te sawa ndugu yangu hali imeshakuwa mbaya tubeng sa réunion ya mboka mobimba toza solution pona kiti bandeko bana mibala mike bazo wela na vana kiti taliboso bamoni oka kiti normal makambo za Yakobe bapara bazo pekisa bango bokende kuna te bana bazo wela na ovamba taliboso nanya ovamba taliboso na kiti bandeke suki boni ya weleli wana ngasima bakite bwaki na sima mwana mwasa vaina kiti mwana sa mivandeli bapana basimbi pena mama na chumika friend tui vale yaka vale isuki boni bande bazo kumule na kite afokufa mais mwana mwasa vaina kimia azo ningana te loko tavani ne sui kicho ngeyebi bendengeni mama zo benga mwana vale yaka mwana mwasa zo ningana te avandi sui isuki boni mwana zo bunda te avandi kimia na kiti wana mama zo benga mwana mwana kufi na kimia nyonso na badeski kite bomi yenga kufi na kimia ya bana filme bandaki akufi à l'aise abundi te logo te adaye sui ponga peta tamboli mwana mwasa kufi bien-aimé mboka soki eza sous la malédiction
ba collègue na ngai Nadhani matukio tuna problème ya ukamwa makasi kuonyesha kwa wingi. ya solo penda Sawa. Ndio. biso tozapo tosola ndito kokunda bandeko na biso Kujadili ni jinsi gani tutaweza kuzika hizo maiti kwa sababu hali imeshakuwa mbaya hapa kijijini. Sawa. oui ça va yango pe Sasa nazana za contribution na bino pote bandeko kokunda bandeko na biso tutawazikaje watu kwa sababu maiti ni nyingi. Sawa. ça va oza question moko difficile Tukiza. eza problème oza kito twagino préparer pour nango te siko tokosunga na ndenge nini banzoto ndio siko kopesa basolo Maiti hapa kijijini. Maana kijiji kitanuka hichi. tozoyoka yo Sawa, namtegemea mimi lakini katika swala la esengeli toyanganisa bango ensemble mimi nikisema niwaachie nyinyi. po tala bana batela famille baza batu mibale be misato bakufi Ndio maana nikasema sisi wote kwa pamoja tushirikiane, tuangalie ni jinsi gani tutafanya hili swala tukalifanikisha ili kijiji chetu. de seto sana banzoto nyosho sika moko tokunda onga sika moko po ba famille usu baza batu mibale mutu munene situation tozana ngeza munene pikina makasi sikuba munenge nini okay na munene idea mtu negosiza malamu eza pena malamu wi Sasa tutafanya siko solution za nini kwa sababu ni tosala tombo moko ya pamoja kama vile bonzo kokunda bango nyosho ensemble kumbe kaburi moja. Tuwaingize wote kwa pamoja tukizika bon tosunga libulu moko totungunda bango nyosho tuzike mmoja. oui Kitatufika. Kwenye wengi hapa haribiki. toze belé et là au moins c'est impossible oui ndio wameza pesi demoka bien bato baza ba jeune bakende oluke sika nini to mosala libulu pona kokunda bato nyonso Kumbukumbu nini? Sisi tunajua tutafanya nini hapo baadaye. Sawa jamani? Ukiangalia tatizo lenyewe limeanza. problème oyo ebandi kaka lelo oui lelo kaka nde yango ebandi bale toza bibembe ebele déjà sikoningi kosala masolo tolekisi 3 jours ou bien 4 jours Akabakia nani hapa? Nani atakayemzika mwenzie? Sasa. bandeko bazoluka solution eyindeli bango makambo eza ya kopepa makambo eza ya kopanzana bandeko bazo solution nini bakokunda bazo bakufi déjà kiti bimeli bango na kati ya réunion mwana bana ayambi kiti liboso ayambi kiti bandeko kiti libomaka soko vandeli nase bino nyonso bandeko sage mabibo biso nase bino nyonso nase bango balali nase bakolegi na ngai oui papa sage boyoka problème bakisami lisusu problème bakisami sikoyo eza boye topusi réunion ya mikolo ekoya topusi réunion topesa ni mikolo mosusu rendez-vous mais tosala boye tozonga na bandako ndenge tozaleli ndenge tozonga na bandako boye tosala nyonso ka ndenge tozaleli boyoki ya moto munene tozaloba bandioka bosiko to tokende litala toyesi tokeka ndenge tozaleli tole tokaka boye eza facile na koloba tala mtoza kusikia mtu azali awa tosalaka nde tomoneli yo tala position kolala boye eza solution sage mabe position kolala eza solution mutu munene toza bazoba te nga na kokokama kaka lokola mwana moke te nga za mwana moke te mpona kokama fasal lala na se yokama momutu alobi o yokama momutu alobi fasal lala na se fasal lala na se basunga lisungi mutu munene lisungi sunga ngai mutu munene ayebisa kolala sobo ya kiti mutu munene sunga sunga ngai bandeko kitetiere mo mpe efutaka te kiteti na mte elungili ba problème oyo mutu ne alobi kobanda lelo nde tozala kaka bongo kokende ndako na boyi kokota twala na boyi ya birien naza mwana mokete mpona banokokama naza mwana moke te kiti ebimeli mpo aza mwana moke te omoniki mokolo na yo elukeli yo
eza pasi pe mawa. Vedi mboka mobima bakomi kondane ya kofanda to pe ya kolala. Osala makambo nyonso ya kofanda. Olongwa banda mabortishi kwanza ya kofanda. Olongwa banda sapoti kikolo panga panga ya kofanda. Eza matata. Nzambe apambola bateki telefoni nyonso kuna la kikolo panga panga. Patrick Ekongo, papa na petit Patrick na petit Patrina, mobali ya mama Nana, Nzambe apambola yo. La Jigo, motema ya mama Mosakoli, mama Giselle, zwa bamboti ya leader. Babel Matondo, 3 fois père. Nzambe apambola pe atombola mosala na yo. Mboka bakomi kondane ya kofanda. Filme oyo na kobenga ngo 1 contre 18. 1 contre 18 po filme oyo eza mopange. Sikobotu na nga na benga ngo 1 contre 18 po na nini? Benga Arafat na ko expliquer bino. Filme oyo eza kitoko makasi. Lelo ngam na ko gagner. Okokati. Ndenge nini? Okomona o. Lobi nga na ganyaki 6. Lelo nga na kopesa revanche. Bandeko ye moko zo ya kuna na kiti na liboko. Azwa na kiti na maboko. Azwe bateka simbi kiti bendenge ni. Bandeko ye yebi ka simbi katini. Menzo anda simbi le kiti. Oh, moja. Boye malamu ha, ya kopeta sheko. Ouais, nazoya. Bandeko azomona ka simbi katini, mais katini za kiti, ya to yeba te. Boniko? Ah ouais, naza bien. Vanda wana topeta. 2 contre 2 quoi. Hein, ouais c'est maloba na yo ha. Mwana na mwana betana. Ngoja, bwaka kiti. Eza shireni ya mwana. Ah. Masa bwaka kiti. Ah? Ngoja bwaka kiti te. Kiti. Mwana mobala si azu kiti abuamye. Kiti zongelie. Mwana mobala zokaka. Bebe Arafat. Simanga. Bebe Arafat. Jadi mwana mobala zokanga bebe Arafat sungangai. Eza pasi pe mawa. Kiti nanga jwe bekotika yote. Kiti soke bimelo katie ko poma yoshima elimwe. Kao sur place. Filme o eza kitoko. Bandeko libote koma na position ka moko. Couché. O le rola bazo beta rajada tena couloir. Donc isoko telemilisa sekute naye. Mutu to olala, mutu hotele mazate. Ozoyo de la moto me mo vande zate, ozo banga ta soko vandi kite bimeli poza na pozo vanda, fo vande na kiti na mabelete. Nzamba sunga. Namoni kiti na mbeto na yebisa kiyo. Amoni kiti na mbeto bandeko. Kiti za kuna kebo kozika makolo. Omoni na kuna nataka chukula. Otisitaka toyo. Otisitaka mingi. Kiti ndeko na ngai kiti. Amoni kiti na mbeto. Chambre pesa suma longa teo. Mais siko yo moni kuna nini kuna? Na lembi ko vanda libanda. Yoka ideologie. Oyo nyoka toyo. Bondi melanga mwana mobali so na bisi bino place awutaki kaka ya ko vanda bondi mate. Bisasa tamboli kolongwa banda kikolo
tina kakwaku sikoyo mutavana na kashitu soki ake amoni place ya kofema apemi eza pasi pe mawa nzambe kaka asuwa bande gomboke comme un problème sérieux de mutazana droite ya kotelema pour ce qu'on meki ah eza somo nzambe apambola batekisede nyonso. Baba, unalia nini? Nyamaza. Ndego mwasi. Usoni la pona nini? Wewe matatizo haya. Likamni. Ndio cause la patiente. Ndio problème aboyi. Ego sila tangu nini? Ego sila vile lenge nini? Sasa kulia ndo dawa. Koleleza solution te. Inabidi mkae vizuri. Mitu na yo moko. Tena sasa na tabu moko to sali quelque part to baby simaka. Kolela te. To sola neli kamboyo. Kama hujadai na ndugu yako mimi To sola ndego na mwasi o. Botika na songa na ngana mboga na biso. Kole bande wana te. Kole za problème na biso. sasa urudi kwanza. Ndeni kole ba okay, okoma natanga ndenge nini? Utasimama vipi? Okokoka maboti natanga alola nyoka. Na okende ka bongo. Na lingina tabote baby samao. Problème est partout. Mais problème ça ni gonde gona bokilo na ngai. Bon frère. Romni. C'est mec qui t'a la kitana se. C'est mec qui parle na na se. Problème. La na se ndego nanga. Ndego nanga la na se. Ndego parle la na se. Kiti. Ndego. Bon frère, tala. La na se. Ndego ni na bitu na mboko ko? Nini na bitu na mboko? Ndego nanga parle la na se. Kiti eza. Bon pesa takisi na bana. La na se kiti. Pardon la na se. Dis-moi ça mise. La na se. Mais petit video. Boklo na yo ye, boyambie ta malamu te. Ambonile. Yaka na kitu pona noko na yo. Au finalement. Ba ebisi ala na saboyi. Nakola na sete ngai, nakola na sete. Ndego nanga beau frère. Pardon. Na mesana kola la boyete le hola ndezo mona o. Ambonile. Mais petit video. Oyo habitude nini yo? C'est mec. Tout ça pour me sérieux. Noko. Non, d'après me sérieux. N'a pas si bien moti. Merci. Bandego Noko. Bon frère. Yaya, bah c'est là na c'est à boy. Je comprends bien temps. Bah pesier bonga. Ngana to moni Bah pesier et bonga pour vanda. Ebonga mikiti. Ebonga mikiti. Lisolo ya kiti. Bandego papa so koka atiki leki na mwasi etala azo sote likolo na ye. Aboya kufa bindego lokufa na ngana kufa te. Ndego na mwasi kap adage balobaka soko na mboka zo bien na gauche. Omuni importance na. Yo kujo lala se lala na yo. Ali olala te. Omuni frappe à suite. Orgueil. Mala na nini. Ibago. Yaya komi kaka sikoyo akute na be. Lipate elali ya nani? Mama na komba na kiti. Eske akolonga? Filme oyo eza kitoko. Kiti elimwe. Bandeko beau frère aye kotala beau frère na ina leki na mwasi. Kokoma komi. Azoseka mama azokoka na se, bazopesa conseil la na se. Aboyi koyoka. Kiti bimeli azi frappe. Akufi. Beau frère regete beau frère na ye. Tabuzo banase mo wa kwanza, tala ina malette. Aina malette, siko beau frère wa tamboli. Noko akufi fresh. On dirait mtaza kolala. Kiti. Nene kina toala. Ya binazo ke de toala. Retour, fona ke de toala jamais. Fona ke de toala. Moi ça peut ko kende te. Ko kende te. Abi petit dazi. Fona kende po système c'est toni. Fo toala. Ko kende te ya bireno okibamba. Ko kende te lo sala nini?
kosala boye te oza mpe moto telema ya boyo agangi kiti ebimele na kati ya twala mobali na ngai kokende te mobali na ngai ya tikanga nakende kokende te mobali na ngai yo ndeko azokangi kokende te pado tika ya kofela kaka kuna ye moko kokende te obika kiti eza na nkoa bondimelanga kiti eza na bandeko ye akufi na kati ya twala ye akufi na twala kota na position akufeli penepene libulu kota alinga pesa kaka systeme kiti ebimeli ye omoi esika ezali ye libulu peze na ye alekani kiti eza na nko sikomi tosala twala ndenge nini amada nalembi sikosolisa likambo eza nini mpenza ngapi nalembi na ngai yo tozongaka na vile ko nini teo sikoza tino mambo yosala makawa sikone tokenda tokoma na vile yango tokoma kuna ndenge nini tokokoka malolo bana mite tokosufika kuna mokolo moko sima tokozala biso malemu tala tandi na sasa salite chikoyo na yo pe tesa tino zana olinganga te nakokenda yo te samba parent na ngai yo il faut tofanda pe toza solution siko tokotambola ndenge nini tala bandoto na biso tala bandoto na biso ndenge eza tozela problème oyo esila o tozela problème oyo esila amada ndenge okosila nakokende te sa baparent na ngai nasola baparent na yo nakokendela na moye nyonso na baparent na ngai ou bien bandeko kiti likolo ya mituna bango ekosuka boni bondimela ngai moto aye na makambo kiti oyo soki totali bien eza mwana mwasi wana po ye nde takwesaki bagi na poshe na ye ekomi kiti siko bagi yango azwelaki yango wapi problème siko eza nde wana bagi yango azwelaki yango wapi bien-aimé mboka soki eza sous la malédiction esengeli koyeba koluka intervention ya nzambe yango nalobi soki oza na posa baconseil mpe bapriere obengi na numéro 927 12 69 00 to mpe na numéro lisusu 919 38 80 02 wana ozi profete Jacques Kabasele. Bien-aimé, moyibi eza mabe, mingi bayiba pe biloko bakotisa ngo na kati ya bandako na bango. Soko yebi mema to yiba lutu ya muninga na yo, ya vision na yo, zongisela ye lutu oyo yo yiba. Bandeko na ngai sikoyo problème tosisa ngo ndenge nini nazokamwa kokamaka lokola nyoka oyo sikosolusiza nini nakamwe nayebi te soki pena likambo ekosile atako tupe mutu munene tozalaka na yawa azoyeba te toluka alternative moko awa oyo alternative nini esenge tolonga mboka oyo atulidona bamoye nyonso tolonga mboka oyo tokoki esika mosusu te oyo tokokufa tokoki kolia te tokosala bilanga te tokoki mpe kotambola te kolia te kosala bilanga te kotambola te lelo na misumi na bilamba moshere kosala jete na lisobelaki nango te me nakoba kotelema o siko soki ezalaki mokolo mpenza siko tokosala nini ezali esalelika moko efo tokima libanda moko oyo
hapa kila siku nitakuwa na hapa. Ngana utika na ngaya wao. Sasa tukimbilie wapi? Tokende wapi? Toke na ville. Toke na ville. Sasa Mjini tutakimbia. Ndenge nini? Au mjini tutanyanyuka. Ya goko kama. Tanto bando kima. Toko telema te. hapa ni ndugu. Toko kima bego kima sako telema. Sasa hivyo saga. Kwa tufikia wapi? Muto kwa mwisho vile unaona ngoko. Tunapokimbia hapa. Tanto kima gawana. Toko tela ka pesi mate. Mwenye vizuri. Bego kinga. Hiyo kuna kwa nini tunaangalia? Amani yetu njiani. Oza je. Na masiara. Oza je penda. Sio masiara. Eza jete. Kile kiti ukisimama kinakuwa. Tala kiti ekota suma be ne ba moyenyoso. Okima ubyo telema ndenge mokaka. Sikilizeni sasa. Tangi go ya. Tulali na biso na si. Oh. Umoni? Na okiti. Sigo ndio mama solo. Tuko kiti tuko salamu. Sigo alizo kende. Mimi naenda. Mimi yani ndio Ngai garate biso nyonso. Mjini kule. Kwezi wote na mami. wewe Toza keki pana vile. serikali tutawaambia Tukimsa gouvernement. Bango ba goya. tunakwenda. Vous comprenez? Tunakwenda. Tokei. Tokei. Mimi ya. Non non, botika na banda. Janzoni. Tetika ya banda. Nini? Ngana banda. Ah, jambo. Banda ko. Ulingana kufa mtele boso bendenge ni. Sasa ndugu yangu. Basi mnifuate nyuma basi. Sawa. Oyana simana ngai ya wi. Ayoka ni toko kima sans repos tina ville. Kotele mate ko tala simate. Ndeko nanga ko mituri na yo. Ngao za mtasuka ho. Ngao za mtasuka. Ngao za mtasuka. Kende. Na yebi ke yo okimaka. Anza. Yo kima kolika ngai kende. Kokima sans repos. Soki te bimi to lali na biso na si. Bulu bazwi yango wana. Bina melukaka délivrance eza na bato mingi bakota meme ata na ndako na libala oyenda kwa libala momeme loko ya bato oyiba meme ata na ndako na bino lelo yokoma na complication ya kobota eza malédiction moko kotisango na kati ya ndako ya libala. Bien bozolanda vraiment filme oyo na bokebi nyonso filme epesa baconseil ebele Zambe eba kopambola frère tous ces mois-ka Sagaya sunganga yo. Toke sagaya. Bande ko suki boni. Bayokani bakima sans repos. Mutata la simate. Soki te bimeli olali na sena lembio. Toke yi sagaya ko tele bate toke. Est-ce que bakolonga ko na ville ko kima mbangu? Est-ce que bakolonga ko koma na ville sans bapema? Mbangu na mbangu. Ya kwei. Ache Isuki boni. Lisolo ya kiti kiti ezoboma kiti ezosala makambo nango na mboka soki ebimeli yo kaka ebomi yo soki ebimeli yo kaka ebomi yo filme oyo eza kitoko Bamasa baluki nzela po solution eza te. Ata batelemi yo na bakona bango bikisa ye te. Po solo lingo simba kizo bikisa masa ebuwaki yo. Ye bene bete shit. Shit libre. Bango bakontinue mbangu. Bakontinue mbangu. Bayokanaki bakoki bakotelema te. Bandeko okimo telema te. Bazo continuer potation. Wana penda mbangu akosakana te.